Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nathalie ba vidéo ya mwasi na ye wana ya kala mama bana ye misato. Pona les jeunes producteurs. Non mona kaka eza mwasi wana. Ndeko ta créer. Pour le Cameroun et a pesé pour tout le monde que papa na bango a été na maman bango que simba te papa bi akobota te mai wana akokende potote. Tu vois, au moins azolo bana regret. Na mo elo bon, au moins papa. Papa aza papa baza bangala. Faut comprendre. Baza bangala bazaka misoga. Martin solo la kina bango papa la keli Martin mabe. Martin bimi na kanda akei. Ofinga priska za innocente ayebite. Mobali nde ayaki vers ye pour abala ye. Tango atiki mama bana na ye ayebi le pourquoi atika ki mwasi na ye. O babala naki. Mo bombe le pete priska parce que le bata pour ko saka que je suis divorcé na na procédure. C'est ça. Oh tu es priska lelo n'est parce que pour ça te donner corps et âme. Pour ça mobali après bala liboso pour ya via priska te. Ye Martin. Ton père a souka te souka sa priska. Il fallait sa priska vérité parce que dans ta priska on a boire mabale belé. Il faut soigner parce que tu vois la papa ya Martin azo saka. C'est-à-dire azo saquer la priska qu'on overdose wana te. Parce que quand on s'appelle Kaya, on a des journalistes, on a Kaya Moutunanga, Batunanga, Koba, comédien. Parce que plus qu'on me charge, il m'aura beau, oh, il y a un mois à mouquer, à saisir en côté. Il faut marquer, soit tard, soit pas parent. Si vous avez un problème, vous le voyez plus qu'un canne. Parce que plus que tu vas baler dans matin, c'est un n'enco. Ceux qui va sur le bas, tout le monde qui va quatre pour baboy basal encore. Faut, c'est que plus qu'à ça, maïe, les intellectuels, la soleil n'a matin, il dit que non, pas bon ça. Bon bala na bango. Bon déjà pesa mbonga libala mambutu abali pende so na ba 3000 ba 5000 dollars de. Tala niveau. Ba 5000 dollars ba donc talaka. Ozo mo loka pe plus ka pa bota na été donc na ebité fait tu na ngoza penda ba bombi penda plus que elonge mo na té donc ezaka pasi. Il faut tous les deux côtés il faut ba solo là mais ngana oyebisaka bandeko ya mibali bozaka na poto botambola na ba papier ya divorce bomonela penza ba fille ya théâtre ayi ba papier ya divorce ngebe bazo salisa ezali ba force raté papa bo kilo vraiment aucun ko kota na makambo te yango papa na biso elombe avocat na biso mo lobe na biso ba réseaux sociaux eza tribunal te eza place au kata makambo te papa okokai ko benga mwana na nde mwana soki courage ya koya falo vandisa ye na mwasi ne po sololi na famille boyeba ezayaki ndenge nini ezongaki ndenge nini ekende ndeni ke ya ko benga muto futi mbongo po sali mwana na yo mwana ngana tangisaka ye bien na kolisaka ye bien wana biso to nango nini Bonjour, bonsoir, je suis à Congo Liziba TV, Valandi Kevin et pas d'aller.
lelo toza vraiment na bavérité oyo tokotambola partout le monde te nazali ntango koleka na bandala la okoye namoni na bijou la reine namoni lelo nakotina ye parce que soki na sisi nakozwa mpe bamosantu baza kuna namoni bamosantu nakozwa bacomédie nyonso namoni mpe bacomédie baza ebele na kati ya maso na biso ba vérité pour na expliquer biso affaire Priska affaire Martin na bokilo sali passe lelo bino ba comédien na ba comédien c'est-à-dire que bon on connaît bien mibala ba tu ya poto basa ba tu ya poto et comme ridicule tu éviter botuna ka tia ba bala bolo ba ka tia ba bala lelo kai comme na biso Priska soit disant bani ba umeli pe na ye lelo siko on appelle si papa Paul Salande na PC bote motema mama Nathalie Fikipo wana de ba simanga jour libala nanga papa Paul la simanga mama reine ezana ya yo za problème te dinga obana na Congo mama Nathalie Fikipo abi mo kozwa charge ya rolate ya moi sinanga charge maman c'est mama reine mama Nathalie Fikipo FBT Misalande merci pour tout et na bosalité ya Gisèle et Tati mama Versa c'est la foutinda ko ya Gisèle dans les bords déjà na bosalité sous-côté ba bi chichi bola ski ba tout linga Kevin ne pas de chichi bola ski babi femme d'affaires moi c'est motema malamu on ne konaona linga ro mingi moi ça pembe au moins bientôt la fondation de bamnya ce que ça kitoko et les cas bien tout ça non le bijou la reine la star le tout monde dit kamuka et comme les Priska tout ça mon kitolo bon mon parce que la kabani ba za belle pe faut zo ba interview vraiment to lo bango eza pasi penza omoni tozaka ebele na monde yango eza na mutu na vie na ye donc mpona Priska bato bazolinga ye bazoloba n'importe quoi baloba n'importe quoi mpo bino bosaka na te mwaka tieke donc mpona Priska eza mawa vraiment eza mawa leki na ngana na litoka ye wana nayebi ye pe na botana mobali kelelo na ina bala mobali wana bima au moins teke tali boma mwasi na mobali bazaka bango mibale et puis ba réalité ya photo video za politique biso sa théâtre to yebi yango ba comportement ya bandeko na biso ya basi na ba comportement ba bandeko na biso ya mibali wana etali bango moko soki mobali a se décider abala mwasi mosusu c'est que yena mwasi wana bayokani bon azali boma te comme le garçon go Martin beau-frère na biso au moins que aza mutu mo aluka ba problème te comme on a yé aza gentil non na kuta na été mais quand même nazo mone ki aza responsable mutu alongwe penda musika ya sisa ba makamne po basolaka mobile ya Priska ye mutu azoka Priska en charge ma nyonso kolata nyonso ndako ko lele koma ke Nathalie ba video nzabe mokilio eza makambo Nathalie ba video ya mwasi na ye wana ya kala mama bana ye misato pona les jeunes producteurs non mona kaka eza mwasi wana nde muta créer bolimbisa ngai na ndenga mabete ye muta créer oyo ezwaki ye na Martin biso toyebi te même ye mutu penza azosala ba campagne oyo okomona tata ya Martin ayebi ne makambo te ya ba émission ya ba nini po aloba komona mama wana Nathalie bayebi na bongo te eza mutu aza na sima ya makambo wana tolobaka madame ozomona boyana na Martin to baboyana te po ba 8 ans penza na Priska donc mobali ya Priska biso to yebika mobali mokaza na mobali musu mais tu vois pas les flou parce que le makambo zo ko la rabi actrice comédie la biso mune na mboka parce que on a les locaux na bino de non pas Diane ah mobala batu ba fingi toujours pourquoi ba kani ko la bino comédie est-ce que bandi on a biso ba sponsorateur so ami bali na bango to ba kutanaka pe les choses graves les sous Martin ko bala presque ba parents ba yete kawana donc ça comment parce que non
on le voit théâtre. Au moins de tout ça la théâtre, vraiment Nathalie ba vidéo nyonso na ya mariage. Il y a Benita. Moi c'est à Martin. Nathalie on y bandel tisuka et puis kotala moi c'est mobile nous dira ça gentil ma casse par rapport à moi c'est Nathalie et puis so moi si babali faut en essayer on le mobile mais kotala y vraiment on dirait aza colérique madame Benita donc Nathalie qui peut Nathalie nous sur ma vidéo akala vraiment ba kundo le internet au peut-être bravo vraiment parce que bilo akala bazongi siam ezaki ya Diane Azi mobala batu et ça les benza bien té mon que to boye ko kota makambango to mon ngo komi trop c'est trop ngapi na sana mobile na ngabo mona kae to kenda ba fête pour atikala té tant to ko makaka lo pete na mosapi bobi miselinga mwasi c'est le moment yango yo boloba po ngande na zaboye toza ba mikete na solade na badona monika batina écologie ba Irene Lengo ba bokilo nanga ba fumu kanda donc wana mo ali boso ya badona monika mama bokilo nanga mama ana mbongo na sola donc eza participer pour na ndeko na biso Priska eza vraiment risqué omoni toza ba bantu mokilo eza na mambo belé eza na mambo belé na ebite so na ko lobala Priska nini avant na Priska papa mokilo est-ce que des machines mobile va ko sala pour le Cameroun et a pesé pour de monde bi que papa na bango ayete na maman bango bi que simba te papa bi akobota te mai wana akokende potote tu vois au moins azolo bana regret na mo elo bon au moins papa za papa baza bangala faut comprendre baza bangala baza misoga papa bato ayebaki na été donc batieye penza papa il faut loba po likamba ngo zala na poids il faut loba po zala na poids et c'est trop dire moi na babi que Martin kin ba parents ba éviter mais tout à paramètre nyonso mais papa lobi Martin ke ndeko lukaiti avant non basala le 17 po na yebi ke civil na coutumier za le 17 décembre avant wana Martin ke ndaki bango to basali émission na barezi ezaki avant na sens que basala émission barezi abwa kango de façon que Martin na presque basala libala te OK déjà babongisa ki pa makamnyoso moni ba mamba libala ezaka mambo belé ozomona ba famille na biso pe toza na bitumba famille ya mobile famille mwasi donc on sala likambo na yo okoza na ba pire na yo okoyebisa tango ayebi nayebi ke papa na mama na oyebisa bango osima na tosisa na boye tango tokoma prêt ou prête toyebisa bango mais Martin kendaki Martin sololaki na bango papa lakeli Martin mabe Martin bimi na kanda akei donc ayaki pour asolola na bango mais si mon que papa a la que la Martin mabe c'est qu'il y a quelque chose au bango il n'a pas rana ba zo simba te let's papa moi a fini na pe biso bata théâtre boy papa yebi na été ozomona donc ezaka pasi papa na mama mais ngaka conseil na opesa na ndeko na biso tata moi sa bana aza mwasi Abi déjà a commis la Priska na Facebook Priska tika Martin aza marié azaka na poto naka déjà ba prévenir ki Priska mais je te dans la oui Priska ndenga za wana Priska za intellectuel oui tangu ba sololi déjà ki aza marié a sololi na mobile na pona nzimite ke likamba bongo Priska oyesa mobile nete ayebisa ki mobile pa ayebisa ki mobile nde mutu assurer Priska habiter tala boy ozomona tozana ba yana biso na poto kuna ba Irene Lopez bazana Tony Lopez donc basololaka jamais mutu akosa likambu kaka pour karasaka na sentiment pour babala na yoki en tout cas ça passe pour na moi na biso Priska nzambe kaka sunga menga conseil kana opesa loko e komi nango boye faut solaka na Martin ozana nu ajizana nu soki ko simba te otiki soki ke na mona ke ba nilaki mariage civil obligé zingeto zala mukolo pembe ndoki eyinda mabe donc solo na Martin papa Martin solo la na famille na yo nani si base na Martin na base il faut comprendre ba parents na solo la na bango yo mo yebi ba réalité okuta
nango pa mama la biso Benita yango nde kosola na ndeko na peut-être ye mama peut-être bomba peut-être Benita na soki para bien na ba parents marqué faut que ba c'est pas facile bijou ozana maman Monique na yo boy ozaka na bango be moi si moi abimi kaka boy aye boy oh bijou susu boy omoni est-ce maman Monique akokwa les jeunes producteurs omoni ba réalité ça na ba couple moi to yeba ezatenga avandi nango mwa ndambo na yebi penza surtout étape libala bitumba ezalaka makasi tomoni yango na ya DiCaprio awa c'est ça ya DiCaprio bafingi mwasi mokolo ya makalunga ok makalunga na pai bavanda na bango babotandi basepelisi nde biso mpo bamona keno bakombi mpenza na leta ti na nzambe ozomona mais kofinga ezangana nango babota déjà donc pour mes arake botika kofinga Priska za innocente ayebi te mobali nde ayaki vers ye pour abala ye tango atiki mama bana na ye ayebi le pourquoi atikaki mwasi na ye o babala naki mobali abala na ye mais mwasi jamais mobali abali le boke babali ezala na ngote na yebi te foza sope nani ozomona tinde bazolakela Priska mabe Priska na yebi kasambelaka ezala ngo ni les sans effet mais Marie nani bijou non bijou au monde des likambo ya Priska nazo la télé ba vidéo musu mais ndeti Priska zaki déjà stressé avant mariage a-t-il le bon temps c'est peu là l'homme qu'on a yo comme elle savait déjà que c'est un moment mabe ayeba ki déjà des likambo basola na barezi basola na barezi ebisi babenga kingai tala balobi bobolo po bareza kanisa ke babenge pota musu baloba bolamu makamba ya mariage ndenge zalaka okende bake kokoma nde Priska na Martin barezi moya l'exango ezate bareza kuma menacer et surtout vous avez validatu abetelaki pe Priska nde Priska déjà yebaki de makambu nyonso to wana yango moni mo boye déjà bengisaki batu osa ndenge nini omona mambo ndenge ezala mais conseil les opérations na kana lo pinda parce que ngaka koloba na kana ti ya Priska ndiko na biso soki réellement Martin so alingaka Priska bo va no bien mbalé boloba no ba vérité de hein PDD Priska na osima ya liboso no Martin luka ke luka ba parents na yo luka ba parents na yo vandisa bango papa e ngana Nana Benita to boya ne zara boye Benita boye soki esimba te parce que yo ba na libala te convaincre bango pour le lieu de tête d'abo samba ba mal répété likambo pe chose grave bijou la reine balobi des aboué arrivé à Priska na foyer na bango nde ya mwebeba arrivé à Priska nde foyer non qui va traiter na ndenge bela kanga mwana bango na kisi babilo moi au moins qu'on a kana bino da tête ça dit que yo marteau bala qui nous a moi sno bien mais yo mona Priska me bombe le peut-être Priska parce que le bata pour ko saka que je suis divorcé na procédure c'est ça oh tu es Priska lelo n'erreur parce que Priska te donner corps et âme pour ça bala après bala liboso pour ya vie Priska te ye Martin to perdre ya suka te wa suka sa Priska il fallait sa Priska vérité parce que na ta Priska mona aboya ki mabale belé les jeunes producteurs tam so ayebisaki omoni na ba couple ayebisaki Priska te ayebisaki to ayebisaki ke na zana mrala mwasi ngeke comme na ta de c'est pour qui ke na zana ta ya divorce mais la na mwasi na ko bi ko ya na ende yango ko ya ya Priska mwasi ayoka ki déjà ke mobali na ngali mu théâtre yango mwasi akoma ki fidèle na bobo kilo ne parce que c'est comme na ki mi la tete ba bobo kilo na ye yango ke na ki moi choke moi ni ya bon bolingo pezali leke soki lelo yo lingi ngai ba c'est mec shot ba bokilo ba linga te za rapaz to mona ngo to sala ba ne ma Monica lingi obe moi moi bimine ka ya alongola bon siko eza des choses zela te na bisayo yo lingi ngai ata ba famille nga ba lingi yo te to continuer to ke pa nzambe nda batela ka ba parents to boite il faut soigner parce que tu vois papa ya Martin azo saka c'est-à-dire que azo saquer la Priska cause overdose wana te tazanga na ozo beka longo no ki journée nazo pe na kaya mutu na nga ko ba comédien parce que Priska ma charge moko boy o ya no mwana muki ako saisir ango te il faut Martin soit ta so ba parents na so ba problème o longo na Priska na kana parce que Priska ta ba bale na Martin c'est na ninga nko so ki bazo loba makazo te monte ke bakati po ba boy ba sala nko faut c'est que Priska za mayela za intellectuel a solé na Martin et dit c'est que non po ba sala
baobala na bango po déjà pesa mbonga libala mambutu abali epende so na ba 3000 ba 5000 dollars tala niveau ba 5000 dollars ba donc talaka ozomona loka pe plus ka pas bota na été donc na ebité fait tu as ngoza penya ba bombi penya plus que elonge mona na té donc ezaka pasi il faut tous les deux côtés il faut ba solo là mais ngana oyebisaka bandeko ya mibali bozaka na poto botambola na ba papier ya divorce bomonela penza ba fille ya théâtre avec papier ya divorce on ebeli bazo salisa eza ya lokuta salisa ngo awa eza kitoko te botika makambo otala lelo oyo ndeko na biso Priska na mutu ayebaki Priska te aza censé koyeba Priska po donc ngana otana ba commentaire bazokumisa ba Priska te kofinga na kofinga faute nyonso tout eza ya Martin ngana okondane Martin na ba parents wana baza ba on a problème te bon mona ba parents ngo ba kobenga bino pe baloba vérité parce que bango baza bango ba innocent ba yebite ba yoki ka lito imoko de baloba manipuler bango nde baloba ngulu de un an ba parents na katete bijou pour protéger no pe Martin te c'est ça bo sambusi mwana bino na bino azana balopangu azaboye kindoki pe ekota ba parents bokoza na mino bandoki te mais tango bozoloba kindoki e osanini ekota talaka puisque na otala vidéo na yemo ka saki accident abi ya lokolo abi amonaki mutu moko akotaki na ndaku et puis mutu afungoli porte abimi donc talaka babiloko wana loko yena mate pe basi balingana kala c'est moi so na yeba ki abanda ba menace ça veut dire que to lobi ango te banda kala to yeba ko na ipe ya yete to likolo pe buka noki pe umela te zongi mamo bien parce que so ayeba likambuté des fois mbasse gauche droite ba meki kiti kuna boye raté oh donc Rash Botale, joyeux anniversaire. Boga Rash Botale. Rash Botale, joyeux anniversaire, que du bonheur, santé, prospérité, nyonso ya malamu. Toujours. Donc 2021, nzamba kokisa ba posa moté maintenant. Nga yo sanga parce que balet na la linga mingi tant babali kitoko, talaka ya makalunga tozaki donc esengo moyen. Ya maja makalunga. Ya dikapu yo esengo moyen te marge bako finga bako tonga bako loba nyonso tu me bandeko de basi babala naki. Donc il y a plus qu'andé et kozalade maman na likambo. Donc chaque jour ba vidéo, chaque jour ko finga. Mais na osenga kana plus ka chaka mabolongo na se sambela panzambe soki eza destin na yo ya Martin bobala la mamnyo se koleka na kimi au moins ba benga pe les jeunes producteurs ba ko tubela ba kolebeza ki na bango bisote ba pesa ki biso mwa tué ko bika na ba piako ya corona ndenge ezala na biso ba maladie côté na mboka mwa mbongo mwa 1000 mwa nini ezala raté ba tindeli famille bosala boy famille baza eloko osala te mobala lingi ote atol sali ba méthode nyonso ezape pas soka motema déjà elonge ke ndeti ba biso boy orozonga na to meso na lingi osote kasi yango na lobi te les jeunes producteurs ngai na yo okoboyanga mais nga na osa effort na yebi ke na sola na tina psychologie irene lengo na oya mwa na yebi ke tina linga kabelo mwa linete ya chia na ocréer donc yo sikoyo oza deya na mwa chouchou melenge na oyo lingi ata na sali nyonso yo motema no eza kuna donc batika bango basa ezala nango otokutana na matanga mwasi basi baboye mais ayo osa tapage na matanga aye asombi babiloko po balinga mais motema ese ekendaki déjà donc ezaka bongo bolingo so ese esili baforçaka te papa bokilo vraiment okai kokota na makambo te yango papa na biso elombe avocat na biso molobe na biso ba réseaux sociaux eza tribunal te eza place okata makambo te papa okokai kobenga mwana na nde mwana soki courage ya koya falo vandisa ye na mwasi ne osololi na famille boyeba ezalaki ndenge nini ezongaki ndenge nini ekende ndeni ke ya kobenga mutu ofuti mbongo po sali mwana na yo mwana nga natangisaka ye bien nakolisaka ye bien wana biso tosala nango nini mais il a besoin de ndiko mobali ya mwasi ndiko na mobali c'est ça parce que appareil bazali so il y a kokola déjà ko sam so appareil te baki bango te exposé par parents na bino réseaux sociaux qu'est-ce que biso ko ayo loba ndé libala mo se ndé ce ko baboyani so bazola la sika bakutana na bango ya biso ezani eza eloko te mais Luka Martin
fuka maka liboso ya parent na yo senga bango bolembisi po moni famille eza sacré famille eza sacré nga na kokota na famille ya beleke lobi na bimi na nga na ke na nga na famille moko ya ba Eric Mbamba la Suisse na ke na nga eza na oka bongo eza destin nzambe kote na famille ya Chichi Bola Chichi Bola leti na okota nga na famille ya Chichi Bola omona mokili yango eza compliqué eza do bolingo ba force ate mama Benita sengaka nzambe soki aza mobali na yo na makambo nyonso ba campagne nyonso esalami aozonga soki déjà nzambe c'est déjà tie nzela na ye pa ya Priska dans motema eseke yo bondela nzambe na poto wana bozana ba avantage ebele bokola bana na yo aza papa bana na yo aotikaka papa bana okolinga kosali yo ete kobebisa ete kosa donc makambo mabe kotaka te bozalaka bien so lelo Martin kufi eza pasi pona bana so yo po kufi eza pasi pona bana botika Priska aza na kimia penza aza mwana batu bofingi biso nyoto bata théâtre non bandeko mibali botika otambola na bapapier ya divorce bandeko ya basi boyeba pe mobali nini oke kolinga mobali aza marié aye kokosa yo na babodi na banini ale okomika zola izolanga ingeye donc opesi corps et âme na mobali no ya bandundu obosani ye abando yelo ba mayebo bambinzo obosani ye pona babodi na ba parfum lokuta bona kana bino ba bo pesa ni mandeo na basi conseil makambo ke ko mali soute en tout cas makambo pensa ekomi trop faut ni na bino ba comédien poesi là bon bolingo eza partout toko bateke totika kolinga mibali ya poto po même ata mibali ya kisasa o basala batu pe ba aventure mobali moko azana kingasani aye bandani aye obala mwasi mais azana mwasi na ndako kuna na bana ba aventure eza trop na monde de photo tala mobali nini okolinga osenga pe na nzambe parce que bolingo eza pour la vie eza na ngoma aventure oui pour les meilleurs wana soki bobala ni mais tant de bolingo eza te que non na tano salité après non comme son propre simate merci faut tala kaka merci na batutu bala ni ana kaka Congo en tout cas pardon son na lobi mabe oteninga rigueur te pour comme pour vraiment bolimbisa na lobi kaka po ezo sa pasi ça passe pour moi na biso presque mobali naza na eka yoana merci koyo tala siko abimi mobali ya Benita donc to ebité merci na bino na kati ya Congo les batifs olingaka Kevin Pandala ketu botala biso bana tu ya Istanbul lobi Turquie toza na bientôt là pour recevoir tout na moni Tino l'artiste Ricardo la pêche mbo te na Turquie botoze bele Belinda boze bele na Turquie Fifi Miel ndekwa ya via na pese mbote bientôt tozana na Turquie pour quelques jours ba bon séjour on est bien merci na batutu bolinga Kevin Banda la Gacho ba na Turquie il pleut une neige nazo zalawana pour na kosala moi quelques jours bonyo so bolinga ka délicat ça pour façonner au tika que la bozo na posa ile konaye ba na Turquie ke yaka kin lukanga parce que soki na zana kin on a zaka na za pour 4 jours kaka pour 4 jours pour na service ba tout balinga nga vina nga valimbala pe na bote sele mangaya na za koya wana na Turquie ça va bouger ça va barder bientôt linga le tu na mona sima caméra Jonathan Dario ngo succès sili le dinde mikolo akozwa la bien succès mikolo za succès ba ko tuna mikolo glodinde na box Jonathan abo perdre ka ba ozo pouvoir ça iko za pouvoir ça les attaques avec ba tout linga le tu to mona ni balasima papa Paul Fiki po ya Willy Moucheni si ya Mulex est important ka bongo ka songo Oscar Maritu zadio ka zadi coule au revoir.
Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.